Bungisa na yo motuka, bungisa na yo lopango, bungisa na yo bilamba, bungisa biloko ya kolia, kasi ko bungisa te bongo makanisi. Pamba te makanisi ezali ebandeli ya maso na kozala bongo ya moto. Tolobaka tango nyonso atako mokili iye tozwami po tomona ngona kitoko nango nyonso, tomona mboto, tomona mikebuka, tomona ndakala, tomona kovi, tomona bitekuteku, nyonso pe kwa boko kozala ebandaki kaka na makanisi. Ilingi koloba ete likanisi ezali mai ya mutu ya na bino pe bayibozu libakwa kolanda biso po bozala bongo na bandako ya kitoko, bosomba bongo ba mapangu, bozala na ba television kitoko, bozali bongo kolandela biso maso mabandaki kaka na likanisi. Na sala nini pona somba lopangu, na sala nini pona tonga ndako ya kitoko, na sala nini pona somba bongo television. Tango balusi makanisi ne kokota bongo na kati ya koluka nini sengeli na sala nde memaki biso na kotanga ba kelasi, nde memaki biso na koyekola misala poto kwa boko materialiser ozalaki bongo makanisi na biso. Tolobaka tango no émission makanisi ya bato moto nyonso na kati ya mokili azanga te bongo makanisi ya kopesa pe makanisi bongo ya koyamba. Yango na kati ya émission makanisi ya bato ko bengisaka bato ya bokeseni po baya bongo kopesa ya bango makanisi kolenda bongo mai o ebotami to phénomène moko ebotami na kati ya mabele na biso pona nini te na kati ya mokili. Tika to pesa bino ba mbote ya mingi na bino balandi ya Vom télévision et surtout na balandi ya émission makanisi ya bato. Matondo mingi ya koya lisusu liboso na bino lelo tokolobela nini? Lelo tokolobela bongo planification familiale. Ebele ya bato bazolinga lisusu kobota ti. Eza na ba raison oyo moko na moko zo pousser ndezotinda bango bakende bongo ko se planifier po baboya bongo mabota. Kasi biso tatantsumbu tango mosusu toza mieux placé te ya kolobela mai wana kolanda domaine wana ezali mingi etaleli ba minganga. Yango lelo toyambelaki bino lisusu. Toyebiki bolingaka bango mingi bolukaka bango baya. Lelo baye lisusu ezali bongo Tata Makumbundu monganga tobengisi bango poto solwana bango o etali bongo planification familiale. Mbote Tata Makumbundu. Mbote mingi ndeko mopanzi sango, mbote mpe mingi na bandeko banso bazuli bakolanda penze mission kitoko wapi makanisi ya bato. Boni ba santé. En tout cas na kati tumba manso yotambola malamu penza. Tata Makumbundu tobengisi bino poto yebike bozali moko ya minganga ya mayele pe ya bwanya et surtout ya bososoli. À chaque fois que nous avons une émission, la réaction est vraiment makasi. Les autres nous solo na bino likambotali bongo planification familiale. Koyo kate mwana na matoi na bino sonné lolenge kan. Matondo mingi ndeko nsumbu, matondo mingi penza na bandeko banso wapi tozuli susu libaku ya komona na bandako na bino. Tant mususu po bolobela ngona français kasi bato banso te babi français. Kobota na bwanya to pe kopemisa mabota planification familiale. Oyo lelo bayindo banso pe afelika mobima bakoma ko sepela ba pe misana bango mabota na bango okuto yena ngo ya ofele ke babota bano ba pesi bango pe ya ofele nzoka na kati ya kopemisa ba complication to pe mikakata neza ko ya ebele penza na kati ya kopemisa mabota ngo. État que corps médical tango bazolobela planification familiale quel genre ya ba méthode oyo basala na ngo recours pour na koyeba bongo ko bongisa mayi wato ko pemisa mabota na bwana ningi bouti bongo ko limbola vraiment malamu na kota bongo ya lika. Matondo mingi bomoni tozonga mwasi mamukie na tango ya ba mama na biso to peto ba koko na biso basela ka ba méthode naturelle oyo bango moko bayebaki ndakisa mwasi awuti ko bota azalaka na 3 mois basanza misato elandaka elikolo oyo esalaka ke akomona penza ki bomwasi na ete eza moko ya ba méthode ndetango akozongela komona akobanda ko calculer sanza na yenenga moneli na mikolo ezo ya kolanda na sima kasi na lelo bandeko banso bazali kokima mbangu na planification familiale wapi ezali bongo kobota na bwania oyo bayeli biso ba méthode ya mwa sorti belé bayeli biso ba implano bayeli biso ba sayana bayeli biso ba pilule d'urgence bayeli biso ba pilule S bayeli biso ba pilule ya lolenge na lolenge ba POP ba COC nyonso wana ezali kaka koluka kokimisa mabota nzoka na kati na ngwa en général moi ba mikakata no pe ba complication bazali penze belé. Tata Makumbundu monganga botangi mwa biloko mwa mingi ba contraceptif botangi mwa mingi botangi ba implant botangi ba injectable ba contraceptif injectable ba patch ba anneau vaginaux botangi yango na ba méthode wana nyonso nyonso nde eza na makama to misusu eza nango mwa malamu
mais misusu peta misusu ya mabe koleka ezali to nyonso ezali mabe soki ezali mabe bomekana kotangela biso bacontraceptif moko pe bankokoso na yango matondo mingi ya liboso bandeko na ngai minganga naye kocontredire moto te liboso etando kasi tokolinga te pase kobaki pa bandeko na biso oyo tovandi na bango tv ezali lisolo te kasi ezali miso atako toye mpenza na nyonso te mais mwa elembo ezali tokolikia oyo ezali un plano pour na basanza misato to pe 3 ans oyo ezali un plano pour na un plano pour na 3 ans donc soki mwasi azwi yango na kati na yaza plastique to fongola epekisami nango te azali plastique oyo yokaka mwasi akendaki na hôpital batiaki ye plastique moko na loboko esalaki ye 3 ans nde nsima soki alingi abota fo akende lisusu balongola ye donc yango oyo tonga oyo yango tokotiselaka yango ye moko un plano ye moko aza na kati yeyo azali awa un plano donc ye soki bozwi yango apemisaka mabota 3 ans toza na sayana presse sayana oyo azali mai tofongola na biso yango apemisaka mabota mpona basanza misato to pe 3 mois toza na bapilili ndakisa bapop eza comprimé eza 30 comprimé bamelaka yango chaque jour mbuma moko donc wana mpe bana kosunga à chaque fois ozomela yango mbuma moko pendant 30 jours donc ozopemisa mabota kasi wana ezaka mpona 1 mois soki tokoti mwa mosusu faut renouveler mosusu toza na baano vaginal bolobaki oyo batiaka yango kaka na bamilie hospitalière na bahôpital soki mwasi awuti kobota toplasaka yango na organe génital na bango ekoempêche mpenza fécondité esalamaka te na ntango bakobanda kokende kokutanaka na tata toza na baimplano mosusu babela yango bapilule d'urgence oyo lelo na bapharmacie ekoma au secours to mpe secours mpona bajeune fille ya lelo awa na Kinshasa donc akoki kokende na ye abimi na ye na ndeko mobali ayebi kaka ntango na kozonga na kosomba pilule d'urgence na komela na kozwa na nga zemi te donc toza mpenza na mwa babiloko ebele soki topusani moke batieli biso meme na bapréservatif lelo bakomisa yango féminin epuis masculin bomoni babiloko wana nyonso yango nde ezotraumante jeunesse ya lelo na kati ya mokili ya biso tata makumbundu tokosenga bomekana kotia mwa mai na kopo tozonga na eteni ya régie soki tozobeta na bango kota moko bomekana kotiela biso bainterview oyo tosalaki mpe na bandeko concernant kaka kopemisa mabota na bwana ndenge docteur ote bo kolimbola vraiment na kota na biso oyo na kota bapaya babengi planification familiale toyoka pe bandeko ndenge balobaki ba oyo bazali pe minganga na ba oyo pe bazali minganga te bayanolaki na mituna na biso tango tokitaki na terrain mpona kosunga bapamba to ezali makanisi ya bato tokozwa kaka ya minganga te mais tokozwa pe ya bandeko oyo bazali corps médical te bapesaki ya bango makanisi concernant bopemisi mabota na bwanya to planification familiale esika na régie mbote mama bandeko bazolanda biso oyo koyeba kombo na bino kombo na ngai sage femme Karen Lubamba mama Lubamba lelo tosali constant na kati ya mboka na biso phénomène moko vumezwi ampleur epai ya bato babali na bato na babali te planification familiale mpona bino makalisani okoki kozala ni par rapport ya phénomène wana bon par rapport ya phénomène wana mpona bao basi babali mpona ngai c'est un peu encourageant na bao basi babali mpo basala planification familiale parce que na cadre ya planification familiale wana ozomona ke eza na baavantage ebele moto akoki osala épargne na ye comment est ce que aprogramme ndenge nini ya kobota bana na ye comme ça survie ya bana na ye ndenge nini ezala mpo abokola bana na ye mabota na condition wana mais na bao nono baboti te lokola epa bajeune fille surtout bao bayaka otonga c'est bien et puis ce n'est pas bien c'est bien ce n'est pas bien c'est bien bien nango eza nini malamu nango mpe te eza nini bien nango akozwa zemi te mabe nango eza nini yo d'abord eloko mpe tosengaka mingi na bajeune fille oza nano epa na bino abstinence eza bien omibateli conseil ya liboso eza komibateli eza te tokoencourage bana baya ozwa batonga mpo basalaka vagabondage ya sexualité non eloko wana conseil ya liboso eza ke bakoki ko na cadre ya planification familiale en tant que ba jeune fille
pour la méthode neti ba injection pour nga na aucun conseiller bango ba tiango neni à l'épargne. Pour ngai, je préférerais mieux chez les jeunes filles, ils peuvent utiliser comme préservatif. Parce que le préservatif, elles ont une double protection. Il faut protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, parce qu'il y a certaines infections au coquille aux oiseaux, donc on y passe pour nous soigner. C'est tout sur ça dans nos jeunes filles, comment on a un niveau à 10 balles et causer des problèmes. Or, avec préservatif, on a et que souvent les sous Maman nangai, est-ce que pour la bateau aussi babali, quel genre y a une méthode pour utiliser pour la bateau se protéger ni pour la planification familiale, ma méthode ni basa la réco pour na yango. Bon, eza bateau belé ba mutu na mutazo na eza ka choix. Nous on est là pour présenter. Voilà. Je ne peux jamais couponner là client qui est eza doué. Na présenter ma méthode. Quel genre y a une méthode pour présenter à bango par exemple? Toza na ba implant. Toza na scanner. Toza na dépôt prévera. Bon, mususu to collier de cycle. Mususu donc à koki oza méthode ya calendrier jour fixe, ça dépend. Il y a monté tu peux ça pour expliquer comment est-ce que tu peux utiliser ou là qui c'est avantage, là qui c'est inconvénient. Choix eza et pas y et tant que corps médical, conseil ni beaucoup couper ça la bande. Quel genre de méthode pour se planning ba ça les par rapport à la méthode sur tout temps de la biso. Nga en tant que corps médical na za na choix te on a aussi couper ça client na. Est-ce que ça a des conséquences mo grave na ba méthode sur tout temps de la biso ah? Bon pour nanga jusque là. Na ko ko le baté et ça qui n'a pas conséquences graves. Mais parfois ça dépend de l'organisation. Il y a une méthode songolo pakala peut-être à côté comme on a un inconvénient on est allé pour la qui s'habille sur là depuis pour checking up je me sens comme ça bon, on peut voir maintenant pourquoi ça fait ça donc peut-être à supporter surtout dans les cas un plan autoplantaire. Est-ce que si vous n'avez pas déjà malade moko à la qui c'est pas conséquence graves par rapport à ça le bien plan non. On a depuis bayaka ko se plaindre ka hémorragie que ce qu'a dit que c'est la période n'est règle ça prend un peu du temps on est né 3 à 4 jours au moment où ce soit une semaine 2 semaines des conséquences sur bango. Est-ce que vous avez le bayako baki ça par rapport à mituna to tuni même au design ko tuna bien bon par rapport à mituna au tuni ngai pour nanga na moni mingi liloba kubakisa te parce que na koki ka koloba kaka planification c'est bien bon moi si nous sommes na kati ya libo to koki koloba ki moi si nous sommes kati faut planifier ndenge to koki obota na vagabondage te pour tala kaka na conjoncture mboka na biso donc il faut kobota na mayele tozongi si matondo ya mingi ndenge bondime ko yana na question mbote mama na biso mbote papa to koki koyeba kombo na bino nga kombo na nga Kiangebeni Jovita. Maman Kiangebeni lelo batu mingi bazolobela phénomène planification familiale pona bino makanisa bino ezalani par rapport ya phénomène wana pona ngai planification na ezali vraiment malamu pona bato mais na éviter bato bazolobela wana na éviter soki bango bazomonela ndeni mais ngai eza bien po planification eza bien po pona oyeba na ko geler ko geler ndenge ya ko geler ndeti nini ko geler ndenge ya kobota ndenge ya kobota ndenge ezalaki kala kobota pamba mais lelo eza su makambo wana te donc eza bato mingi bazobota bazoyeba tant toza nango na ndenge to ezweli poso koboti pe mingi okope kosunga bango te kokota bango classe te kolesa bango te eza pe mabe ndenge bolobi boloba so koboti na bwania oyeba na kosunga bana wana eza malamu. Tant bolobi ko geler lolenge nini muta ko ko gérer mabota wana po abota ndenge bolobi ke bibota na bota nini basalelaka pona ko yeba ko gérer po abota ndenge bolobeli na gération wana bon na ndenge ko geler ko bota tango yo ozomoni ke oboti mwana na yo azana no bike donc esengeli ko yeba na ko bokola ina bwania ko bokola ina bwania ko kene gauche droite te pona ko yeba na ko batela mwana donc
kolinga kozwa zemi te mwana zana muke yo si ozwi zemi siko nini ya kosalela po azwa zemi mbangu te nde eloko motu na biso mpasi ezali mama na ngai babiloko nini basalelaka bon eza na bato mosusu ndenge toza boye bato mosusu bazozwa kisi bazozwa kisi mpo bamela mpo bazwa zemi te kisi kombo nango eza te eza na te na motu bamisusu bazwaka neti nini oye bamosusu bazwaka kisi bamosusu bazwaka mpe kotanga lokola bambuma mayaka tozala mpe na bamayaka moto azotanga ke mokolo na ngai boye ozotanga mayaka mokolo na mokolo omona ke mayaka wana place ya rouge wana moyo osangani eza te mponi eza très dangereux soki osangani okozwa zemi mosusu bamosusu namonaka bazokozwa batonga en tout cas siko mpona bino bokosepela bato basalelaka ndeti nini mpona kosala planification familiale mpona toli na bino bokosepela basalelaka ndeti nini mpo botangi batonga botangi bakisi botangi bamayaka mpona ngai na kosepela nde mayaka mpona mayaka wana soki ozotangela mayaka ozolandela yango okokoya na mbeba te mpona nini bakisi te mekaka mayaka bon eza na bato lolenge ya bato na bato ndenge basepela mosusu omonaki mayaka akoka na ye kotanga yo te malamu azwa ne tonga mpo avanda ne kaka ta nyonso to ya tonga bino raison nini bosepeleli mayaka mama na ngai bomeka nanu kolia mpo bato bazolanda bino bazwa mpe na teoli na bino mama mayaka ezala malamu mayaka ezala malamu mpo ere nyonso na ntongo nyonso olamuki mpo otala mayaka wana obeti olandi mayaka wana na tono soki omoni moyingo osala rapport fo otala soki na mayaka ndenge otanga omoni ke eza ndenge ya nani te donc moyo osala eza te mpo soki omeki oya kokangama tozongisi matondo ya mingi mama ndenge bondima ekoyanola bona mituna na biso mbote mama mbote papa bandeko bazolanda biso oyo koyeba kombo na bino nga kombo na ngai mama Diagonese Jackie Basunga. Mama Basunga, lelo ebele ya bandeko ya basi pe lokola bino bazomi pesa na phénomène ya kozwa batunga mpona kopemisa mabota. Makanisa nde kozala nini par rapport ya phénomène wana? En tout cas, eza mabe mingi mpona kozwaka batunga wana. Neti ngai na lingomba na biso eza nano péché tozwaka biloko wana te. Mwana mwasi ntango oza na libala boyeba ndenge nini na mobali na obofanda mpona boyeba ndenge ya kosala baespace mpona kobota mpona bana mais eza te kaka liboso otonga eza bongo te. Ntango yo oza na ndako ya libala mobali fo ayebaki mwasi na ngai aza na mwana bebe na kobota na tamboli soki mpe eye kolongola yango te bota mais basi ya lelo bakomi komona ke lokola prestige ekoteli bango makasi bakomi ke malamu asala baekart ya kopesaka ya ekart ya bana oke azwa tonga obie abatya esinga na matrice obie amela bapilile vraiment eza malamu mingi te. Est-ce que makama nini ezokomela mpe bandeko bazali komipesa na ezaleli wana kozwa batonga to komela bakisi mpona kopemisa bongo mabota? Bon, makama ezali nga namonaki ndeko moko ayebisi nga azwaki tonga ezopesa ye kitoko te azokaka bavertige mutu pasi donc moyen eza te mpe matrice na ye eza ya kokita matrice na ye ekomi ya kokita donc ekomi oluka susu donc pasi lisu azwa su traitement yango moni te eza mabe donc ntango bazopesa bana ozozwa tonga wana naissance désirable po ekomaki eloke na yo te keke kozwa naissance désirable to kosala oso batonga eza malamu mingi te na bino bana basi po tokeba eza bien mingi te malamu kotika bana obota soki ezeme ye bota eza te ke okende kozwa tonga mpo oyebi te ntango yo kozwa tonga na temps ekoma ke ozwi libala bien okomi na ere okobota okomi kodepense su batraitement ebele vraiment eza malamu mingi bolobi eza malamu mingi te lelo mpe kokamwa bilenge basi biso mwana na bali te me bazozwa tonga wana mpona bino nini ezotindika bilenge wana mpe babali te ndenge bolobiki eza mabe na baye babala me na baye mpe na babali te bazozwa batonga wana bokoki koloba nango nini oyo babali nanu te bazozwa tonga wana eza bana na biso ya basi bakomi kolanda baandroid oyo minene bakomi kolanda balanda bapapa mikolo yango moniki ezotinda bango ntango akokende kuna azwi tonga moya azwa zemi eza te me eza mabe ntango ye akokoma na ntango abota mabota ekokende okomaki o banoko bandoki o papa kulutu ndoki tata mwasi ndoki eza malamu te na bana oyo nano aboti te komeka kosimba tonga batya o tonga wana te komela mpe kisi te zala kimia nzambe abatela yo omibatela yo moko
obibatela yo moko po ozwa libala nzambe asenga yo mais eza te ke olanda nanu prestige ya kolandaka bandoida minene olandaka bakabelo ozona makambo ebelebele yango ozotinda bango na banzela wana ke atika nazwa nanu awa so na kei na tata na leki na kozwa zemi te yango moni eza mabe na bana oyo nano aboti te mpe na mwasi oyo aza na ndako ya libala eza malamu mingi te ezobebisa matrice ezobebisa makambo ebelebele na banzoto donc yango wana cancer na nzoto eza malamu mingi te. Mama basunga tozongisi matondo mingi ndenge bondime kwena na mituna na biso. Ngai mpe nazongisi matondi vraiment nasepeli mingi tokoba kote ya bana na biso po bana na biso eza pasi mingi même biso ya mikolo eza pasi mingi totika kozwa batonga wana totika komela bapilili totika kozwa basinga oyo balatisaka biso eza malamu mingi te yango kaka nde likambo nazalaki nango. Merci. Mbote mama bandeko bazolanda bino koyeba kombo na bino. Mama Nzongo lelo bandeko mingi ya basi lokola bino bazali komipesa na phénomène ya kozwa tunga mpona kopemisa bongo mabota mpona bino makanisi ndenge koyi kozala nini. Tozo batongo boko bote so boti bane bele libalo so ko so ba chaque ti ko bota bane bele mbala kimina so chaque to ko tikila ngai to so tonga po na tini mnazo na kato ko bota luka mo na lesa bana tanisa siko makama tango bozwaka batonga na ekumbelaka bino makama toti ba conséquence nango ezo sala mabe so sali 5 ans so ko longo to ko te pesa cancer cancer bete na mabene cancer so bete tin matrice règle que ça la passe et la basse et comme la passe tout kilo du bella tout le vertige il y a un moment que bateau tout sur le bateau va pour tirer en reprise à Kamani on a mis ma belle dans on va tabanner 7 8 sous la mobile faki. La mort de me battre sur le bateau à Salva faire à beaucoup la bande. Donc ceux qui ont dit bino malam qui mutema mamba mibali les autres ndika basi bazo batonga. Siko nini boye ko senga na bande ko mibali o bazo tindika bande ko ndenge bino uti ko loba awa po mayema so ko bona ko sila. Mibali va changer vie. Siko boti bana so changer bande tile su. Ngisa bango, lesa bango akuba batu timo ko nzama ko pambola bango. Papa na mama basi. Tozongisi matondo ni mama Nzongo nde bodime kwena na mituna na biso. Mbote mama bandeko bazolanda bino bakoyi koyeba kombo na bino. Kombo na yo Timba Tsumbu. Okay, mama Timba Tsumbu. Lelo bilenge basi mingi na basi ya mabala na ona babali te bakomi kozwa batonga ya kopemisa mabota mpona bino makanisa ndeko kozala nini. Eza mabe parce que faut ko bota otango yo ozo kangwa tonga te otamu su president ko bimba wana yo kangi mabota mpona nini etape ko bota faut bota pa ata 10 ata 8 ata 5 kasi ko bota ezaka di pamboli parce que makamba okanga mabota ezatena pasi na biso na matembe na biso tozokena olala ko damuka mwana kola kana ye na kotala boye bino boza bakulutu neleko bino bozalaki nano bilenge bino bozoka batonga wana to ezalaki te biso ezalaki te na batonga wana nga na boti 10 naza na 8 nabokoli bango na mamboka kasi biloko ezalaki kasi kaka tokopi kisasa tala kaka malembi wana tozokende kaka olala kodamu siko lelo nini ezotindika babilenge mingi bazwaka batonga wana bino boza nano mokolo nini ezotindika bilenge bazwaka batonga wana ya kopembisa mabota mama nini ezotindika bima lelo bilenge bazwaka tonga wana mama na ngai toli nini bokoki kopesa na bilenge basi oyo bazolanda bino to bilenge mibali oyo bamipesaka na makanisi wana ya kozwaka batonga ya kopembisa mabota bakopemisa mabota te parce que eloko bakopemisa mabota te fo babota kaka parce que toza kaka koba na kobokola kaka makambo kozwa tonga wana eza te tozongisi matondo mingi mama ndenge bondime koyena na mituna na biso tata Makumbundu Monganga tuwiti bon kolanda bandeko na biso tolandi mama na biso Lubamba oyo azali bongo femme sage
tolandi bongo mama Kiangebeni, tolandi bongo mama Basunga, tolandi bongo mama Nzongo, tolandi bongo pe mama Timba Ntsumbu. Asali ku ndoi donc kamwa to sake interview. Ah comme la mama Ntsumbu na kamwa ki. Toyoki bango no sonenge balobi nini oyo bino bokoki kobakisa to oyo bino bosimbi to bokoki kobongisa kolandela bandeko oyo to intervivaki o ba intervenir concernant tempo de solo pour malero. Matundu mingi ndeko mopanzi sango bomoni pinzoli tamboli na tango nazoyoka bandeko na ngai pinza otoza na conscience ya kolobaki misusu balobaki za malamu liboso etando na bino na ndimete mwana mwasi moko to pe mama moko ko ya ko contredire biso ndenge tozali liboso awa ke mai nazoloba siko eza lokuta eza na mwana mwasi moko ta azwa un plano ya 3 ans to pe 3 mois pendant ba période wana a vivre malamu ndenge a vivre. Donc, une fois que vous avez un plano, si mami kolo, quand tu tchaka, faut ça une semaine pour qu'il soit na topé méthode wana amesa na nzoto na yo. Mais ton bazwa kango kaka, sanza wana kaka liboso, ba ka ko réclamer na hôpital. Et comme raki non, depuis na zwaki yango, na zo mona tsusu sanza na ngate, depuis na zwaki yango mutu pas ces aussi la té, en tout cas collier bungi, na zo la té, ba vertige, ba donc et si maraté et si makate na nyonso. Nzoka biloko bazwaka en tout cas que ça un peu clair. Eza malamu te pour na biso eza penza malamu te po batonga wana lelo to komi na taux ya stérilité élevé to komi penza na taux ya stérilité élevé o biso moko to sali constat depuis to kota ki to le ba année oyo ti lelo ndenge to komi na 8e mois ndenge bango ba bengelaka to komi na taux ya stérilité très élevé et sur 100% stérilité 98% eza lié na ba méthode contraceptive po liboso tozaki na ba stérilité o soki bosali examen tant musu bo ndikokuta infection moko mutekangaki bango bo ndikokuta tant musu azaki na mwa carence ya hormone moko boye mais lelo soki boyoki mutu aloba azobota te botuna ye parmi basini na ye obota na bota bon depuis une période ni ozobota te aoyebi so depuis nazwaki tonga repos tant na longoli tonga repos nde nazozwa lisu mabota te bomoni mutu nyonso azwa apprendre kaka na même loko depuis nazwaki tonga repos depuis nazwaki tonga repos bon eloko ezokumisa batu tina niveau wana eloko ememi batu tina dimension wana ndeni bolimbolongo keza malamu tata makumbundu tango bolakisi biso e plano to kamwe to mona eza plastique mais comment eloko eza plastique batia ngona loboko ya mutu comme ratina niveau ko influencer cerveau ya mutu et perturber même cycle na ye et comme na niveau ya kopesa ye mutu pasi toyoki mama na biso basunga lobi ememaka même na cancer tata makumbundu bino corps médical eloko batina loboko ya mutu mais comme tina niveau ya ko influencer cerveau nini elekaka na kati on peut comme tina niveau ya ko influencer cerveau ah matondo mingi ne ntsumbu na mutuna kitoko penza botuni bomoni moto malaria bapesi la kango te na injection malaria bapesi la kango na piqûre à moustique bongo soki bandeko bososola biso penza malamu te nini arriva kangungi ya pamba suyo na loboko kasemi malaria ti na nzoto mobimba pe kwisi otom susu epesi o crise kino na ngambo liwa wana koto eza ngungi aza penza na minute oya koki kokoma ti na mosuni bongo siko eloko bomoni tonga marque tonga zalelaki eloko bazokotisa yo yango bake bapose yango na 3e couche or que nzoto ya mutu makila circulaka entièrement na nzoto ya mutu mpona konourrir baorgane nyonso. Donc, ce qui pose aux ala sembe topé na élégant, et ça pour makila azotambola aya kopesa ba globule blanc, ba globule rouge, ba élément nutritif. De temps ko komana esika wana, akoya ko komba kisi oyo evandaka na plastique wana électrogène wana, et que ne komba ngoti na cerveau. Poto yebi eloko nyonso kotaka na nzoto, contrôle na esima ko zwango na makila, sous ya contrôle ya globule blanc, oyo to benga ba anticorps, or mema eti na cerveau. Des cerveaux restent la analyse après bana kozong sango ne sika na moko na moko tango ngokumba kisi wana akomisi na cerveau hormone ki rôle na ye fois qui ne jouer na matrice au kitsango directement na matrice soit comme na matrice wana o na kota ba pa to benga utérus tango okoma na utérus vu que yazo qui ne ko stimuler lisusu te ba hormone na kisa ba progestérone pour na ba nengwa na estradiol or qui ne ko limiter yango donc kisi wana zo qui ne ko s'imposer na cerveau au qu'il se ko sécréter hormone pour que moi ça la fécondation. Na komona bino boye bozamonga botangi netelo abapaya. Botangi médecine occidentale pour boza na médecine africaine ti. Baninga na bino pe minganga bazo ko encourager ba méthode wana ya planification. Ya ba implano ndenge bo wuti ko loba awa.
il y a ba stérilisation masculine ou féminine, il y a ba méthode, il y a ba ménorrhée lactationnelle. Parce que ça la recours na biloko la nyos. To meki pe kota la na boni daksa mama na biso lubamba. Atikali te ko condamner vraiment yango. Mais ni nezo pousser bino eta ke munganga mais n'était nuana beaucoup mana niveau ya ko condamner. On a osangisa on mituna mibale. Est-ce que tango ba biloko eyaka ba contraception tango eyaka biso pe ba minganga na biso awa n'était ni ya République démocratique du Congo bozwa kata ya ko mener expertise likolo na yango ya ko yeba ba conséquences nango po monganga za na pour ko batela moto azo na maladie pe na ko soigner mudu soka zo maladie comme kino vraiment a rosa la guérir beaucoup makana niveau wana to bino bozo kaka ko réjouir malgré ça nango mabe sika yango ewiti po na limite ça maka awa biloko wana au moins que na se tromper bo pesa ka yango bato par ignorance ou bien boza conseil mais boza nango po na mbongo. Matondo mingi ya liboso motivation o esali ki biso to ya koloba ngo liboso ya betando boye bomoni tokoki kokosa na biso kasi ba conscience na biso te bomoni nazamu nganga soki nazamu nganga esa po bande konanga bazali o wapi na koya ko pratiquer pa na bango donc pratique na koya ko pratiquer pa na bango faut ezala ya malamu kasi ya mabete donc eni koloba te ke lokwa nazamu nganga po na bon na occidentaux kuna ndenge bolobelaki soki mabe moko eza nandimaka ka kosala ngo po naza ya bango po natangelaki kuna te wana nazobomane bandeko na ngai première motivation ezali na lingi te to ya mortalité augmentée ndenge ezaka toujours augmentée pour lelo na Afrique to ya mortalité ezaka toujours très élevée non akita te malgré que tu bazopemisa mabota ngo bon to ya mortalité po kasi kopemisa mabota ngo ezaka liwa te po moto oyo ndakisa amona ralipamboli na sanda to bandeko nde bobengaka règle 3 jours akomi komona ngo 6 jours 2 semaines 14 jours et komi komemeti na anémique makile sili akufi bongo to mortalité ko kitatu ko matakaka omoni donc motivation liboso yango wana na lingi te bandeko na ngai ba kota lisusu na passion toza nango déjà motuna motuni bomoni biso toza munganga to tangi pa na bango na beite le topé ba école na bango ya médecine to silisi pe to zui lo kasa to pe diplôme eza reconnu na gouvernement congolais kasi na mokolo morte babenga biso na conférence moko atako to ya pamba quelconque que eloko moko to kisi moko elinge kote utata ipa bandeko na biso kuna na Europe to pe na Asie ezokota boya to contrôler ngote nazwa ko to libakwa malamu na Rolanda soki to bosani te émission moko to salaka awa na makanisa bato ezalaka alcoolisme libaku wana tokinda sima kolanda émission tokutanaka na directeur ya ministre provincial la santé tokutani na bango tosololi na bango ayebisi biso alobi soki biso moko toza na boîte tokomaka na point wana to okindoko contrôler biloko yozoloba wana ebongo yo siko moto toza nokuna okoma na niveau na mokolo nini bomoni donc bon ezali te ya mobimba ayebisinga bango koto biso tokanisaka ki bakoki kokindoko contrôler bakomaka nkunda te ebongo ngamu naza na seboye donc na sembo to pe na vérité na tikala kozwa chance wana te ya kokindoko contrôler pe babengaka biso te to surtout kaka si ba méthode ekoti campagne pe si ebandi nde baye ko solliciter bino po bokota na likanisi bango baza nango ya campagne mais ba ko solliciter biso te po ba proposer biso ke kistel ye to lito pe sa bandeko na bino bolobi nini bo meka ko sala pe expérience na ngambu na bino bota les amabeto malamu tata makumbundu tozonga mwa mokesima organisme ya nengo soki awiti kobota est-ce que yango moko naturellement ekelaka pe répondre na yango to ekontinuaka kaka kobimisa baorgane oyo ezalaka na facilité ya komaintenir production kwa boko salema to yango moko mpe ezalaka na temps nango moyebi te lokola na boti ndenge tata mokelakelela yango nazwa 2 ans 3 ans ya repos to ezalaka toujours influencé na corps moko étranger to na moto ya libala matondo mingi tokoliga si topesa bino biyano kutu te bandeli bomoni organisme anengwa to pe utérus ya maman azwaka kutu même repos na etongo kaka mwasi abandizemi ye moko akokinda kangi col tobenga yango bouchon muqueuse bandeko ya gynécologie bayebi po alakisa bino kisi na koti na etat na nga repos pendant 9 mois oyo nakobatela eloko eza na kati na nga nsima kobota nango bandeko tolanda planification familiale toyebi méthode moko tobenga yango mama wana eza méthode naturelle oyo tata mokili asala mpona bato donc edépendaka na alimentation ya moto ndenge azolela na kala bama biso ande kolia malamu akoki kosala une année ezobatela ye kaka
kolia o eza naturel kolia ba produits chimiques teneti ba kibi wana ba vivre frais toujours ba naturel bokoko to le bela bongo et ba neko zo même une année il y a des fois 6 mois au moins mois si azo battre la kaka période wana eza période au mois ça melisa mo na libele au moni pour ba compliquer moi mukie ba ebisi ba maman na CPS donc consultation pré-scolaire que comme melisa ton ozo melisa mo na libele comme melisa la tama été pendant 6 mois. Pour moi, là, c'est l'efficacité de la penza mayo eza ya mabele pour que ne augmenter quoi influencer méthode wana et que ne moi moulai. Bomoni, ce que ça là que le co appelle le tolière en abisso le bien té tant au moins si azolia déjà bien té. Et ça complexité mais nyon so dozolo ba o ko banana a ninge ba belaka. Mais tant biso moto oti kuna dozolo ba ngo be c'est que tozaki na esika moko. Donc ce dans le bela on a moi ko CP moi mozindo nango. Kobana ndenge bango benga alphabet na bango na A ti na Z nyonso na kati za mabe sauf le côté to ke de moi moulay même na ba vaccination donc méthode wana eza na ngo naturel et moi si moko net na ki bo moi si ki femme africaine to yebaki ke ndenge na moni boye sanza o mikolo na za mabe mikolo yola na za malamu preuve ane yango bango baki ko tchangwa matériel ba bimisi collier du cycle o beaucoup plus na ba pays na bango basalilaka bango pa na bango baselaka ba collier du cycle basela ka beaucoup plus ba implano penzate tozana bandeko baza kumna tutuna bango tozwaka ba info sur bango ba sera biso boza implano ndenini nzoke sala mikoto kuna mais ndeni bino moyesi biso mais biso tozaka na ba collier ba benga ngo collier wana ezoli molaka période wana ya mwasa uti kobota donc eza vrai mwasa zaka na période na ya repos naturellement soki uti kobota et dépendaka ne lelo ya zolela soka lié penza 2 ans. Bon, 2 ans, bazali, mais à moi moulai mingi pour faut aya komona tu lipa molina ya sanza. Oyo et ça la 14 3 6 mois na bato bali penza malamu ki na rapé inane, azana epé malamu, arozwana epé susu mukumba mususu te pour la période na non la repos. Matondo mingi bandeko balandi tozoyo kabongo tata makumbundu. Bazali monganga oyo bazaka kawana te pona kanyaka to misolo. Pamba te bayebi rôle ya monganga ezali nini bit ya monganga ezali nini yango moni bazali kopesa biso toli o na biso bandeko oyo toza na ezaleli wana ya kozwaka ba pilule ya kozwaka ba implano ya kosalelaka biyebiso wana oyo ezali bongo kopemisa mabota monganga lobi eza na esika moko te ezaleli bongo malamu tata makumbundu tozongi kaka na motuna bon eza kudu motuna te eza mai mama na biso basunga lobaki alobi tango ozwi implano ndakisa ba implanté yo yango na loboko et perturber même cycle na yo et kosala ete lipamboli na yo ya sanza to makile ko bima lisusu te sko biso motuna na biso ezali bon tango makila wana ezobima te ebomba marakeni Matondo mingi donc soko ningo ki na mwa mozindo lobela complication pour pas ces aka te tango makile ezobima te mais be fe nyonso azosala na kati ya nzoto maman na biso bozana bino penza na raison ko lobela bongo pour biso moko pe to constater ngona ba malade to yambaka wana mais boye bisa biso bomoni non to lobela mukie lipambola sanza to pe règle ezaka ko palula maya poso endomètre poso ya matrice azo palula ma oya kala po bota ya sika soki tombe ke mwasi azuize mais pour mwana kwa kovanda wana abotisa koko to bengaka placiton pour que mwana lilaka nde soka azo palulama nde pesaka makila wana to pe to bengaka règle to lipa moli ya sanza sokoni ne salamaka soki moto azwi un plano ndakisa ba un plano sayana ko nyonso wana bazwaka wana era kokoma na point d'exclamation to pe ko palulama ya poso wana esalamaka te exclamation wana kopesa mutu pas to modi to bongisi momuke donc kolunga ya endomètre to pe couche wana esalamaka te penza te soki pe salami akoya tina niveau ya col asali bouchon lisusu a bloqué col donc atiki pena porte te po régler wana salani abima to pe pambola sanza tala suko place ba cancer eyeli lokola règle wana bandeko baminganga boyebi to le bango ezalaka sans pureté zaka pure donc ndiko beza sa malamu te za mabe soka vanti na couche moko quelconque pendant mikolo mibali to misato akopola nzoka eloko nyonso ya poli ne siko eza sain to peza malamu ndakisi neti utérus ezaka organe sainte pour amemaka penza babokono te surtout soki aza na eta wana soki makila wana poli ne sika wana
nde matrice akomi censé absorber belema wana akende kozongisa yango na cerveau eza lokola moto akei kofuta rapport epa mokonzi na ye mpo baya kolongolela yango. Or ke ntango akende yango na cerveau omonaki azomona pene esika kotia yango te aoluka azongisa yango kaka na nzoto. Ntango mosusu ya kozongisa yango na makila na likanisi ya cerveau ke wana maye nyonso ezosalama na nzoto ntango mosusu nao bazwa ntango ya kolimbolela bango te. Tango azongisa yango na makila eza mpenza bongo. Tango azongisa yango na makila na likanisi ke ntango mosusu motu soki atoki ezala ta kobimela na motoki or ke obima bongo te. Nde makila lokola azotambola nzoto mobimba akoki kolokaliza yango na tolo ya mama to mpe basan oyo eza partie locale to mpe organe local ya progestérone ya hormone oyo esalamaka ntango ndenge azwaka zemi po amelisa mwana. Bomoni parce que maya mabele tobengaka bongo ezalaka hormone tobengaka progestérone assez multiplié à une grande quantité. Donc mwana kobota manda bani ko se défouler pour que mwana azwa bilei na ye. Lokola oya ko se localiser wana. Lokola sika na ependeza wana te aobanda ko infecter sika wana. Pona matrice ici apolaki. Belema nyonso azotambola wana eza bilema akopola. Donc sika nyonso ko se localiser aopolisa pekaka. Donc okoma na tolo ya mama aopolisa ngope. Or que soka bani ko polisa ngo na kati wana nde tobengaka cancer. Cancer ya mabele, cancer à tolo, cancer à sang. Soki pa kia se localiser car na émoro matrice, a repé pe cancer utérin. Apesi cancer na niveau matrice. Donc esika nyonso okende. Eza ko misusu ke msika ba komarti na niveau cerveau. Aki apesi cancer cervical. Donc omoni ba AVC msusu to lobaka. Oh accident vasculaire cérébral, nyonso wana. Toza AVC ischémique. O eza kitong mosusu makila kei wana avandi wana apolisi matondo bomoni soki tolobi tolobaka kaka mbala moko bandeko ntango mosusu baminga azoloba kaka tika loba bomoni topesa yango bongo mpe tokota na ndimbola mpo ebalandaka bango na bandeko baza mpenza technique te. Bomoni AVC ischémique wana eza ba AVC eyaka te mpo na makila ntango mosusu vene epasuki kasi eza makila moko ye ya mabe avant de former caillou libanga azo permettre elle susciter oxygène to pente élément nutritif à l'écanara na cerveau nzoka parmi ba AVC wana pe ba contraceptif wana ki na ko créer yango pour moto azui na niveau matrice et qui bandi déjà ko bebisa azo pe sa régleté eza bande ko basala 3 ans régleté 3 ans na ifsibino amoni pe régleté ayepe na hôpital sibino na sali 3 ans na régleté mais ba ibisanga eza nango normal bomoni ce que bo calculer na 3 ans wana na une année tous ans à 12 mois donc 12 mois pambo à monaki bon na kati c'est réglé na mais libana ne bimité donc ils a bloqué ce que 12 fois makila on est poli na kati alors qu'il nous se localiser wapi une fois comme il na cerveau ici il a pesi maman ko AVC bande ko balandi na yoki somo na yoki malili makasi na nzoto bato ya boye esengeli to batela ba minganga ya boye esengeli to pusa na pene na bango tozo batoli na bango po tokoka boko vanda malamu tata makumbundu mama oyo azomelisa mwana azosala recours na bapili ntango mosusu batiaki ye implano na loboko est-ce que ntango azomelisa mwana ezalaka pene influence epai ya mwana azomela mabele ya mama oyo azosalela bapili toroliki ya eza bongo pamba te ntango tozwaka formation epai na bango bayebisi biso non soki mwasi oyo azomelisa bokopesa ye COCT pilili moko boya ezaka likolo chocolat na seza mwa jaune babe bopesa COCT mpo na nini mpo COCT okoki kotraverse mabele akoki kokende mpe kobima tie pa mwana bon soki bango balobi na COC c'est que POPP ezaka le même cas c'est qu'un plano aza même cas donc nyonso aza na même cas ndeko mopanzi sango tikala meka kolimbola mokie bomoni oyo nyonso oyo mwa mokose mpenza bomoni nyonso oyo tozomona pasi oyo ezaka mondele mondele asali kaka baméthode oyo te mpo ekanga mabota bato asali yango na 3 fois méthode première méthode aye koaugmente donc bondumba na kati ya mboka mpo mwana 13 bopesi ye tonga repo bo influencer ni na kati ya cerveau na ye non na balite si bopesi mpo lelo kutu bakomoki dosala campagne na baadolescente donc bana basi baza na 13 ti na ba 18 ans donc bozoyebisa esala nango kindumba ozwana ozemite pendant 3 mois pendant 3 ans pendant 5 ans bomoni mwana mwasi ona si atikali na makanisi ke atana bimina mibali 5 10 15 na ozwana nga zemite donc naza na problème te nzoka bazobosana
kaka tende mukumbe za complication ezana ba maladie eleki même mais n'a pas supposé mais en maladie ndaki ça ba VIH sida bon toke na ba infection sexuellement transmissible mwana mwanso ya ke bibina mibale belé suka nonga ki azwi sida bokanisa noni ya mibale baye ko distraire jeunesse nesika o jeunesse avanda kanisa bomoyi na biso bomoya mboka na biso pe ya continuer na biso nini tokosala nini tokoki kokela bakotisi biso na kati ya distraction ya vie sexuelle donc okyo meli mwa kopo otali mwa mpanzo moni mwasi azobinda bolumbu ntango oyebi kaka ke pili d'urgence ezali nabima na ngai na ye nabima na ngai na opesi pili d'urgence en tout cas mamorobote eza te charge eza te bozomona donc basali na baforme nyonso mpo kaka bakanga bayindo na niveau moko be baafricain donc na niveau moko be tozala biloko te liboso na bango et puis ya misato bazoluka kosilisa kaka race noire na mokili po sur plan naturel toyebi ke bato babotamaka mpona koya kosala continuité ya œuvre moko boye oyo tata mokili to mpe nzambe ndenge bobengelaka yango atiaki epa bato oyo baprécédaki bango to mpe bato balekaki liboso na bango ndenge kosala lokola nzoto mosuni ezalaka limité moto akovivre te 1000 ans akoki kokóma na 50 akufi molimo wana oki koya kobotama koincarne mpona asala continuité ya œuvre wana tokoti mpenza kuna te ma na ntango bino boye bopekisi bato babota lisusu te est ce que bopekisi mpe liwa pour ceux qui bopekisi ka bato babota te bon matondo bato bobota lisusu te planification familiale eza bongo 5 ans après bato baboti te ebongo 5 ans wana bino bokanisi mutu moko to okufa bon combien de personnes bakufaki na kati ya 5 ans wana surtout en Afrique surtout na Congo la mortalité est plus élevée combien de personnes bato bakufaki na kati ya 5 ans wana bon na kati ya 5 ans wana ba remplaçant bango bayaki te soki bo calculer pas sûr ba une bokota nango yoromoni même le modernisation pas na biso comme très difficile toza penza na évolution te likolo ya babiloko wana matondo mingi bandeko balandi ndenge tolobaki tozokoka kuti kosala commentaire te mpo ezosala malili makasi na nzoto koyoka biya boye bakampagne ya mabe boye koleka tolobaka ntango nyonso monoko ya mokolo ate elumbaka solo me ntango mosu ebimisaka maloba ya kitoko fumukusu kia mozala pana na ngola bazoteya biso na balolenge nyonso balobi mondele akotikalaka ata ntango mokolo ata seconde moko te koluka bolamu ya bayini yokanisi mwa bato basali babiloko nyonso bacontraception nyonso baye nango a bafuteli yango batransport basali nyonso babandi kofuta bato mpona kosala bongo bakampagne bokanisi ezaka pamba eza pamba te solo bandeko toyoki ndimbola ya corps médical tobandi vraiment kobenda suka kasi tokoki te kosukisa sans ke baloba liloba moko to mibale ya suka kolandela bongo émission na biso ya mokolo mwa lelo na bino bayebozwi biso na nzela lelo tozolobela bongo planification familiale ozali bona kote ya bapaya to kopembisa mabota na bwana nyonso nde bango balobelaka tata makumbundu tobandi vraiment kobenda suka na minute moko vraiment nini bokosenga na ministère de tutelle ozali bongo ministère ya santé kolandela mai oto lobi awa soki lelo bolobi te lobi pe bokoloba te ndenge lobaka bongo fumukusu kia mzala pana na ngola boloba lelo po bino bolongwa na ngambo nini bokoki kosenga na bango po bango nde bazali batata bango nde bazali mama o bazokipe secteur wana nini bokoki kosenga na bo pe toli nini bokoki kopesa na bandeko o bazalaki na likanisi ya kozwa biye wana mpona kopemisa mabota na bai oyo ntango mosusu babandi nano kosalela yango matondo matondo mingi ndeko mopanzisi yango na mwa mokusi bomoni bandeko na biso bayebozwami na ngambo wana ya ministère ya santé kozala bokonzi epa na bino ezali mpo bayebozokamba bazali to mpe bakonzami bazali soki lelo bokotika ntina point peuple ekufa na niveau ezokendela na kokufela wana meme naki bokonzi na bino komonanga lisusu te liboso ya mokili bomeka mpenza kobongisa mwa babanaka tokontrolaka maye na biyezo kokota na mboka na biso surtout mpona bandeko na biso na bino mpe bandeko baye wapi bozokende komitika mpenza ya ofele nyonso surtout babenga yango ya ofele na ndimi te eloko malamu epa mondela apesa bino yango ya ofele bozokende kozwa eloko ya ofele oyo ezokute bino ata 100 francs te kasi ezokumba bino na bamaladi to mpe babokono oyo ezokute bino pas moins de $1000 ntango mosusu oyo eriske meme na bomoi na bino ya kozala na bomoi likolo kaka po ozwaki yango personnellement na osenga na bino
botika kozwa babiloko wana penza na mokuse bozwa ngo te bamama na biso babotaki na mayele wana baespasaki mpe 5 ans kaka na mayele wana ezalaki planification soki familiale te kutu eye mpe depuis 1900 eye awa na l'an 2015 2016 de planification et vandi penza makasi na 2017 à 18 bomoni donc bocalculer sikoyo année wana nyonso bamama na biso babotaki ndenge nini bavandaki ndenge nini ki bomwasi eza planification familiale te ki bomwasi eza komiyeba mpe koyeba oyo ozali liboso ya bato nde yango wana ki bomwasi matondo mingi bandeko balandi n'émission moko tokoka vraiment koépuiser thème oyo te mpo ndenge docteur auti kolimbola awa emonani ke ezali vraiment monene makasi tozongisi nano matondo ya mingi epai na bango moko docteur no ndenge bandimaki kohonore bongo émission na biso mokolo mwa lelo mpo baza mpasi mpona kozwa bango baza vraiment mpasi monika nde bazoloba boye baza mpasi mpona kozwa bango tobundi na ndenge nyonso mpo bakomela biso awa batiki bio batiki mpo bahonore biso tozongisi vraiment matondo ya mingi solo bandeko balandi tokosukisa vraiment mingi na koloba boye wana nga na kosukisa na maloba ya mama Ntimba Ntsumbu alobi tobota po ntango mosusu na kobota oya kobota bongo président lelo mama Marthe soki asalaka planification familiale na kobotama ya président Tshisekedi Tshilombo ntango mosusu lelo toza na faci beton te lelo koko nkusu soki asalaka planification familiale mpona kobota Nelson Nyanzila nde lelo toza na instrument oyo tata mokili azoutilize te mpona bolamu ya bayindi bandeko na ngai tokebela ntango mosusu mwana oyo ozobota koboya kobota na espace ya 5 ans ntango mosusu azalaki solution mpona bolamu ya Afrique ntango mosusu ye Assimi Goïta na biso ntango mosusu ye wana Ibrahim Traoré na biso solo bandeko balandi tolanda toli ya Nelson Nyanzila mayema so mondela yela biso eza mpona bolamu na biso te solo tolanda vraiment toli ya Nelson Nyanzila na bino bayebozwi libakwa kolanda biso na suka lelo tolobelaki planification familiale toyambaki bongo tata Makumbundu monganga ya solo ya conscient révolutionnaire lisusu soki boza na posa bobenga bango bobengaka na numéro za affiché na etando ike bokozwa bango à travers numéro wana tozongisi matondo ya mingi na bino bayebanso bolandaki biso et surtout na équipe technique ya Vom Télévision mobimba tozalaki bongo assister na émission mokolo mwa lelo epai ya tata Pero kwa kombe tozongisi matondo mingi epai na bango baassistaki biso bango mpe bapesaki mwa batoli bapesaki biso baorientation mpo na nini te epai ya mama na biso Nyembo oyo azali bongo stagiaire na biso tozongisi matondo ya mingi epai ya tata Mabiala baoto boya kotia commentaire na bosembo na bango na kimia na bango na koseka na bango mpo na nini te matondo ya mingi na nkwanga ya ntolula moke na miso me posilisa yango fopika tozongisi matondo ya mingi na bakambi na nga baso ya Vom Télévision mpo na nini te tata Kwaku ya kala oliso ya Ngozulu tobosani te tata Ntimba Mpose biso na bino tokute na manaka ezali koya tika ete kine ya fumuki mbangu eyingela na mabota na bino banso soki bolingi bokoba kozwa batoli ya boye bokende na émission santé elamu bokuta na tata Nzola kuna bokozwa profondeur ya toli ya mai oyo tolobeli mokolo mwa lelo matondo mingi